boss abonné et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana Tolo na se TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo Tolo na se ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba moi ça me cause mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vina yo bolamu makasi iza na vina yo dans 2 mois ezo ya liboso Nzamba zo visiter makasi normalement ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment oboé batu wana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde elo comme elo mama Ana Kalamba ina pesi mbote makasi mona mukolo cheno yeswe ketu dikwa kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese ebosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye enfin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Merci chers fidèles abonnés de notre chaîne Tolo na se TV de maman Ana Kalamba. Vraiment maman travail ils continue toujours kaka ndenge olingaka kaka ndenge olobaki to sala. Je ne suis pas seul dans le plateau, vous êtes en train de voir une dame, hein? Je ne peux pas dire une jeune fille parce qu'elle est déjà une dame avec elle qu'on va parler sur l'affaire de Rith Misamo. Donc Rith Misamo prédoté par un certain monsieur Manish Chipuki. Alors la dame est là pour défendre aussi Rith Misamo, Manish Chipuki là, je ne sais pas. Petit à petit, nous avons développé dans la émission de Bisso Boko Yeba. Ni vraiment aux les cana famille à Marie Misamo et puis ni vraiment aux les cana vie à Rith Misamo. Quant à moi, je dis déjà bonjour et puis salutations à papa Carlos Kalamba, il est gardien du temple de l'église même à partir de France. Pourquoi pas à mon vieux Mandela bête 1 kilo d'or, 1 kilo à Baoul en Belgique. Pourquoi pas à Don King, le grand manager na niveau ya Australie, na Pessimbo, na ba abonné nyoso ya chaîne Oyo. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va très bien. Santé, famille, tout. Ouais, tout va très bien par la grâce de Dieu. C'est la première fois où les cana chaîne Nabiso Tolo na se ba abonné Nabiso bakoy bakombo nonani. Kombo nanga de livres témoins. Donc je suis seulement actrice aussi. Na joue un peu théâtre, na joue un peu télé-réalité. En dehors wana na embarapé. Donc voilà. Donc, actrice, télé-réalité, théâtre, chanteuse. Chanteuse, donc un collègue à Rith Misamo. Donc je peux dire oui. Mon collègue à Rith Misamo, oui. Sans plus tarder, nous entendons déjà notre sujet où ils allaient. Tout ça juste analyse, en tout cas, vous tenir, vous regarder. Tout ça juste analyse, tout ça fingater, tout ça critiquer, tout ça parler par rapport à des rumeurs aux autres circulés. Dans les réseaux sociaux, dans Rith Misamo, elle ne pouvait pas, il y a beaucoup de libala, il y a 3e femme, mobile ya bota, il y a beaucoup de banane na âge naie. Je ne sais pas tant on vend na internet, est-ce que aux 8 ans il y a koyoka affaire au ya Rith Misamo? Ouais, affaire haute nayoka ki yango étant que jeune d'abord. Naoka Kiango, nalingaki vraiment te ko s'améliorer parce que na habité et le ko etindi Rith Misamo a accepté engagement wana accepté mbali o batumisus bazomo na mabe bon selon Rith Moko a yebi le pourquoi alingaki a s'engager dans relation wana. Donc pour moi
Je trouvais ça normal. Quelque part aussi, je trouvais ça, c'est quand même anormal. Mais je n'ai pas voulu qu'on juge trop, qu'on le balle trop. Voilà un peu. Merci vraiment. Alobi vraiment qui toque dans... Je l'aime quand elle parle parce que c'est une dame qu'on parle déjà très bien. Hein? C'est une fille qu'on parle déjà très bien. Et ceux qui avaient un plateau, ils allaient parce que qui trop. Alors, biso na tolo na se batu basali ba émission ba critiquer ba fingi. Mais tant que ba nzambe biso to finga raté to critiquer raté to mettre tous les points sur les itoy ba est-ce que réellement une chrétienne ou chanteuse de musique religieuse ndenge to bengaka elle peut épouser un monsieur otoyebeli bayembaka ye na ba musique profonde tolanda ba vidéo abambaka bambongo na ba boîte toyebite parce que to bateyaka biso ke lumière na ténèbre ko sangana te. Alors par rapport il y a monsieur Manix Tipuki parce que balobi aza mutu moko ya ambiancé ambianceur pardon et puis à panzara bambongo na ba boîte il y a beaucoup plus de musiciens profanes bayembaka ye bon raconte wana donc yé na rythme samo to ebi ke mwana ya Marie Misamo père à son âme. Est-ce que par rapport ya yo na connaissance aux gens na vie chrétien et libala bongo na ebité ni no rolo. Merci pour la parole. Pour nanga na koki koloba étant que chrétienne d'abord na koki koloba déjà la Bible lobi que ténèbres na lumière et koki ko sanganate. Ce qui nous a mis au début à Mokili, à Kabola qui lumière, na ténèbres. Et pourquoi biso bato tozomi benga ketoza bato lumière et pourquoi ko s'adhérer na monde wana lisusu ya ténèbres. Voilà pourquoi Bible le bifo ko pona nzela moko. Donc nzamba sali deux nzela qui ta yo moko ndo pona. Donc nzamba ponela bisoté. On ne sait pas ba makambo etindi rythme ça aza motivé à ko s'engager na ba relation à bongo. Premièrement pour nanga na moni ngo eza bienté. Étant que chrétienne, azo sa musique moko ya nzambe, oyo édifier batu belé pe ba apprécier kaye ba sepela na ye, mais déjà personnalité ya mobali oyo ya s'engager na ye, eza déjà bienté étant que une chrétienne okende ko nzima mobali moko boya panzaka bambongo na ba boîte na ba bisika moko boyo ezokumisa nzambe te. Déjà pour nanga na moni yango eza bienté. Donc et c'est là comment côté autocoki ko se plan côté ko appuyer. Mais l'actrice ou bien la chanteuse rythme ça moi lobi non avec le temps Dieu peut changer son nom. Bon wana eza ba avis na ye eza ba avis na ye wana yende azo sala juste pour défendre mbal na ye c'est normal mais eza ba avis à batuté on batala biso ba juger biso autrement que nzambe nda juger biso tu vois mutako utala biso atali biso boyabi ya zo sala nzambe mais comment se fait-il azo kotoye batu ya boye tu vois batu ba monela makam na sens na bango alors to lingaka te ko pesa batu raison na ba makam mo bezanga tina déjà wana eza avis na ye tokoki ko pekisa ete tokoki ko gangela ete mais selon batu o ba zana kati ya famille chrétienne bazo sepela na ngo déjà te eze lo moko ya mabe vraiment. En tout cas, nga personnellement, on a sepé nangote. On est à Vinae. Parce que tout le monde qui notre sœur Karine Mokonza qui na télévision a fini famille il y a la sœur Marie Misamu a fini Manix wana le fiancé Arit Misamu alobi no ba ko bana na te mutu wana aza purement païen, donc à quoi prendre rien chez Rythme Sam. Et puis là, monsieur est dérangé Batozani. Rythme Sam a chanteuse, il y a musique religieuse. Musique religieuse, tu es bien moment ba retraite, ba jeune, ba s'éloigner na mokine. Alors le monsieur bon, tu es habité, batubazo mituna. Est-ce que monsieur Aozala capable ya ko accompagner na ba retraite, na ba jeune pour que talent ou bien œuvre ya moi sinaï, to carrière moi siné qui est liboso. Tu es habité par rapport ya yo, nenge batubazo s'inquiéter likambo wana donc mutu moko générateur ayebine kutuma mwanzambe te peut-être à qui s'engager. Bon, tant que non chanteuse, je ne sais pas aux actes chanteuses chrétiens ou bien tu fais la musique profane. Bon, pour ma précision, ça la musique chrétienne, je peux dire gospel.
tant que chanteuse de musique gospel, donc est tombé vraiment très bien avec la sœur Ruth Missam. En tout cas, la sœur Ruth Missam, je sais que tu vas suivre cette émission. Et la chaîne où est la Mara déjà, toujours condamné, toujours critiquer au PT, c'est juste analyse parce que ton bovan nanda ko essayer un peu d'émission boy ça la pour que boy bagé non biso vinangezo ke neni donc biso toza ba kitalata la ndé to baloba linga toza miroir na bin to la sarabino nini aux population nini ba fanatique bazolo ba pona yo. Alors tant que chanteuse ya gospel ya musique chrétienne tu peux avoir cette relation. Alors tant que comme na ba moment où ya ba retraite ya ko s'éloigner ya ko luka nzambe na mobali ya du genre au bango bazolo ba que ça peut combiner? Ah, déjà, il y a des équilibres. Étant que chanteuse chrétienne, il y a déjà des équilibres. Parce que déjà, il y a le quoi esprit mon côté. Parce qu'il y a un idée, il y a un idée. Malgré l'amour de mutu et inurbino, mais boza battement boza nzela monté. Il y a un mutu africain, un musicien païen, il y a un makamusu sosalaka. Et je ne crois pas que peut permettre aux anatans manko intimité dans Zambie. Aux anatans wanate, tu seras là pour ton homme. Au bandobo ça n'a peut-être ba principe msusu na ba critère msusu o esinga kana vie chrétienne et tant que moyen bien Zambie faut tambola boye faut ça la boye pour que tango ça la moi son mot boye ba tu peux pas sentir bon Zambie moi na carte. Déjà cause la nambala boye et je déséquilibré. Ils ont déséquilibré spiritualité naie vie naie chrétienne na bafano balinga kaye déjà à côté Samuel lomo boya bien té katina bango donc c'est lomo ya bien té. Tu peux basolo ba minke no rythme Samuel landimbo parce que maniche tipuki a bambara mbongo atala te donc a boka vraiment mbongo donc batu misu basolo balandimbo batu misu basolo baliba la commission manager ne imutate ki misu balobi famille na eteki. Mais tant la sœur Marie Missamo azalaki en vie, ndenge yo bando mone de loin, est-ce qu'elle pourrait accepter ce genre de relation ya rythme Missamo na muto ya bongo? Déjà la sœur Marie Missam, bon, paix à son âme, c'est une sœur que j'ai appréciée beaucoup. Pour nanga inde na bando mone, je crois pas qu'il y a linga moi relation à bongo. Mais pour na rythme Missamo ceux qui ont la commission, tous ont nini wana biso to yebite. Wana ezaka yemoko. Pour naye à se sentir donc à l'aise, à se sentir heureuse, à se sentir na po naye, ya ko accepter engagement wana atala ki ba avis abatute. C'est pour cela à s'amêler na relation wana sans tenir compte qu'il y a ben inconvénient ou ekoki koye la eto ba jugement ya bato. Donc pour naye à se sentir aza bien. Donc moi to lobate o to yebi pété. Donc voilà, nazana te pour nous le bamarambo na éviter ce qui est qui a commission, na éviter soit linguier pour n'ambongo parce que l'amour ezaka a été mbal phase en ambongo non, l'amour est soit englobé bamakambe belé donc réalité à solo ya kati le pourquoi linguier wananga pinza na éviter. Pour bazo balo barape ke bino bana basi na libanda babenga bango ba génération Android bana basi oyo baza moins de 25 moins de 30 ya lelo balingi mbongo do bolingo sambongo mobulu et puis vraiment na ba o église na ba o libanda différence eza na ngote. Question paiement en fait différence faisait là parce que mon toi ami bengi déjà za chrétienne to mona moi ba fruit mobo ya bonzambe katina et tu vois et que fois à la exemple pour na ba jeune mususu akokite tombo lobakiaza une femme ou une jeune femme ou aza chrétienne mais ba retrouver katina une dumba ba retrouver katina ba makamo boy o ekumisa kolote déjà ezelo mo ya bien té tant omi bengi oza chrétienne faut ozala exemple ya Christ. Donc, tant on a vraiment que il y a des choses en Christ où donc, différence c'est ça la marakaka. On a bazar la carte confusion. Différence c'est ça la marakaka. Jeune fille au andimeli nzambe. Na o nan andimeli nzambe des différences c'est ali. Parce que quand andimeli nzambe na koyeba nzambe c'est deux choses différentes. Mutunyo sa yebi nzambe. Mais mutunyo sa andimeli nzambe te. Donc c'est un peu sa différence c'est ça la marakaka. Donc le belo moza très profond mutunyo so donc mutandi melanzambe na oyebi nzambe différence ezali siko na mondo nde tozokende ba obandi melanzambe na ba oyebi nzambe banani bazebele. Je peux dire bandi melanzambe baza vraiment mingité ba oyebi nzambe bazebele
parce que mutu nyonso ayebi nzambe. So ba o andimela nzambe, quels sont des fruits parce que balandia tout on a c'est balinga vraiment moi précision hein. Quels sont des fruits ou manière façon de vivre au kutana ba o bandimela nzambe. Déjà tantôt la sœur Ruth Misamu déjà actu à Saluana na condamné était mais ils ont prouvé que c'est une chrétienne parce que muto jeune fille jeune femme o a indimeli nzambe déjà azala mwana ba principe mobo ya vie na ye azala mwana batu mobo e sorta batu mobo bando fréquenter na batu mususu bando fréquenter te déjà tant batu baolo ba kembali na ye abambara batu mbongo aza sponsor azala na ba boîte et tout déjà zo baby sa image na ye donc ça fait pas d'elle une bonne personne ça fait pas d'elle une chantre chrétienne donc tant batu baolo tale bon dimate que aza chrétienne parce que akoka ki kosala yango te bon wana ezaye le pourquoi tout qui ne peut te zong hein. La série a poni peut-être manix wana par rapport à talipé ba ene nae ba o ba travailler na maman nae la tout le monde l'affaire ya Mike Kalambai ya frère Mike Kalambai aujourd'hui pasteur Mike Kalambai avec sa femme c'est qui encore le nom la femme de Mike Kalambai to monaki tiraima bango ba kutu ba sali ya nzambe. Peut-être la série a préféré un païen, bien un mouton et bien petit à petit encadré, tout le monde peut m'aber pamba. Bon, tu condamné pété parce que mouton so azalaka na choix na ye na vie, mais choix auto sala lelo yango nde mute déterminaka avenir na biso. Déjà ceux qui sali choix encore lelo, dis-toi que ezala mabe ezala malamu faut assumer parce que yo mom to sala choana et pas batu ezo apparaître mabe et pas batu et comment ça fait-il une jeune femme une chantre aimbela nzambe a linga mutu mobo ya sangajina mutu mobo o ya sala ba tapage ba mbongo déjà je sais bien té et je sala bien té mais ponaye amoni yango eza bien biso to condamné été totiki bango ba continuer makam na bango ici ka ba suki là bango kam baye parce que la sœur Peniel oui kombo la sœur Peniel la femme n'habite son benye ex mais tu bi aza la femme parce que non ba say divorce la femme a frère Mike Kalambai alobaki que mieux vaut kokutana mo pagano que kokutana ba o ba ibinza ce sont des hypocrites nanda ko ba finga ba bêtises ba beta ma kofi ba zoki sarto mona ba trace excusez ba trace et ba pota. Bon, par là, na habité, monde alelo na ba chrétien, na ba païen, ba oye na souti, surtout na mibali. Tout peu na moi si. Il y a d'autres personnes à qui mi bolingwa libande ba païen à qui au luka l'église, mais il y a l'église ko pirement sous. Bino peu compliqué biso ba. Non, to compliqué oté. Et le koko ki oyeba na bato bazolanda biso ba koko oyeba mutu na mutu azala na façon à se comporter. Que tu sois chrétien ou païen. Moutazan a ba caractère naïe. Autant tout le monde a caractère, on a ils ont décrit déjà personnalité naïe. Ils ont kaka que ceux qui bali chrétien, ndé au kozala kimia et tout non. Moutuna nuye mo kwazan ba défaut naïe. Ce qui veut dire malgré nini casquette ya chrétien o yazali, mais azan a ba défaut naïe pe. Donc, étant que moi nzambe soko lingi mubali ya bongo eloko oyo koki kolinga kosala ezaka o aider na ba prière pour que nzambe nda changer parce que muta bongo yo ko changer té changement batu esuka kana nzela mais nzambe kenda tina suka c'est mieux déjà moi nzambe so croiser mubali ya bongo que ça soit croiser moi si ya bongo au sambela nzamba sunga yo parce que je crois bien ba frère na ba sœur o balinga soit disons je peux dire ba to nzambe. Je crois bien que na ba début à relation na bango basenga nzamba orienté bango. Ceux qui basenga nzamba orienté bango te voilà pourquoi tout le monde ba makamsu ezokoma tolo ba frère Mike Kalambai et tout. Et tout le monde ba makamsu mais si tu as demandé orientation divine, je crois bien que nzamba ko orienté yo o sala choix moko ya malamu o ekopesa o kimia o koma adorateur au lieu koma intercesseur. Na kati ya couple na yo c'est un peu ça. Vraiment na lo ba pe moni
notre maman Anne Kalambai Oaza, la patronne de la chaîne Oyo, elle fit aussi danser Yahweh Ranson. Lorsqu'elle écoutait papa Carlos Kalambai a eu temps et a enseigné la femme aujourd'hui, maman Anne Kalambai, évangéliste, prédicatrice dans l'église, encadreuse, yaba maman. Tu vois moi différence spéciale à mienne. Mobile a joué danseuse, l'élo évangéliste, l'élo azoté a changé pe. Et à travers l'évangile, il y a Christ, Batubele, Bayambi, Yesu, ça n'a aussi rien à voir, peut-être condamner, peut-être les frères là, un jour pour ôter la parole de Dieu. Oui, c'est ce que je dis. J'avais dit que Tozo condamné Ritite. To condamné était parce que j'ai même dit que moi si o andimeli nzambe na mubalo andimeli nzambe et que croiser mutu mobwe azana ba complications azo compliqué yo okoki juste ko senga nzambe asunga yo de manière que la personne a changé comme na modèle na yo comme na goût na yo pour que bo vanda na bien mais ce qui au sengi makambo ana nyo sorti yo to mona ba makambo c'est ce comme biso ba scandale na kati ba couple au moins bo bande bien ba nyo so ba apprécier bien du coup bo divorcer parce que na kati ya relation na bino boyeba ke loko bo sala te boyeba ki te nini obolingi déjà tant olingi mutu fo zala na olinga ndenge azaleli en plus na kati ya relation na bino botia nzambe au centre nzambe a na capacité à transformer vie ya mutu donc to condamner mutu te faut pas ko condamner on n'est pas Dieu pour que to zo ba place ya batu to condamner batu non mutu a changeaka nzambe ndé mutu a changer mutu c'est un peu ça. Ça peut arriver aussi que Nengo Vanda Bongo, Mutumo Paye, Mutumo Paye, qui est beau linganato, beau zalanaye, et qui a Mutumo, il y a ba vie auto, tozomona, il y a notre sœur, rythme samu, qui est Mutumo Ayebwe, Aïbine vraiment zambete, mais par amour, le bipé, Bible le bito soutenir, ba faible. Alors on attend que naza fort, naza forte, na soutenir ata mutu nanga pe tout mon frère Moïse Mbia yemba nzembo mo aye oyo donc mutu na kuti na yebi kaza ba faiblesse mais ya rapide mutu mo pe na tiara maele na prier pour na ye na pour nzamba changer pour nangano nakuta nangote nakuta nangote ke nakuta na mutu mo bwe na point faible genre spiritualité na isa nul et ngana et deux na ba prière en tout cas on nakuta nangote. Donc naebi pété ce qu'ils allaient rendre ni pour nous on a coûté un voilà. Ça va. Merci vraiment, je crois tout ça là qui analyse par rapport à maman Mnyoso Zolo Bama à propos de la sœur Rythme Samu mais il y a un de comment ebisinga bibino bana basi surtout génération na bino bozoemba bolingi na ba clip na bino ba cils ba rouge à lèvres tout ça pour séduire les gens bien besoin amener évangile et puis kolata ba pantalon dessiné nzoto bilamba mo eza trop séduisante monde dans tout le monde a ba maman na biso couple boloba maman o ya couple boloba ba yemba tout le monde a ba maman tété tout le monde a ba sœur Leonardo la Leonardo monde a façon balate l'armée différence c'est quoi type bino bozo yembela nzambe ya génération et là tu na bino pe ba clip na bino et eux a peu bien té pourquoi merci pour la question oyo déjà na koki kolobake eza pe éducation na koyeba pe na nyozali pe ni nyozo sala parce que déjà tant tozo yembela nzambe faut tozala na image mobo différent des autres. Tous en a image moroboé parce que la musique auto ça là c'est pour Dieu. Tozo mais ma message moroboé, tozo mais ma moi et loko moko boé et pas ba chrétienne. Donc faut pas biso tous à la sur exemple moi à ma bé, tout ça là ba clip na biso avec des trucs sexy, bilamba mo sexy et tout et ça et lo moko. Ba danse musu moi si donc azo tourner le rôle donc né moi na ba danseuse moki. Bon. Vraiment. Bon, on a bon tu balobi ngana ebité so mabina ngo utana lola bon bakenda lola nde ba ebisa bon ke mabina wana eza bongo non. Eza juste ba envie na bango ba avis na bango ndezo sala bango ba se comporter boy. Déjà tant tozo yemba conseil o na ko mekampe ko essayer ko pesa bandeko nanga basi o bazolandanga. Déjà tant nzimi o yembela nzambe. Faut la tara bien na juger binoté faut quand même habillement na biso à la descente parce que tozo tele maliboso ya batu
en plus tozo embela nzambe. Faut pas kotia ka ba to exagérer ka. Oui, s'il okoko tia mais s'il les a la paix etc. Et au monde c'est l'équipe makasi non ba s'il monsieur c'est la rotia on peut et bimi loko aka ba s'il na yo moko normal. Donc ezate ka ba reprocher biso à chaque temps oh eloko yo moko koko e ba ke eloko na sali boeza mabe eloko na lati boeza mabe au lieu ba reprocher de toi-même tu te dis non eloko na sali les a bien té. Mais côté beauté moi s'il faut à se rendre toujours belle à la jolie mais to e bandenge ko sali lango to sali on ndinga bien. Merci beaucoup, merci d'avoir disposé ton temps pour que tout ça l'analyse. On a nyos au tolobi au ko généralisons on a nyos au pesa moi synthèse puis conseil na ba abonné na biso puis na ba jeune fille à monde entier au ba Hollanda yo au puis ba jeune talent au ba embrasser pe carrière ya musique chrétienne ba hotalo partout na chaîne biso tolonase au kolobani. Déjà na pesi merci na mkolo chaîne au tolonase. Maman Anne Kalambaï, je vous salue de partout où vous êtes. Je salue aussi son mari, malgré Naebi vraiment comme vous n'avez bien été. Papa Carlos Kalambaï, n'a pas si mbote, n'a pas si famille mobima mbote. Et j'en profite pour nous koloba, juste pour nous jeunes chrétiennes au bazo ya monde en osika, ndeti babiso. Déjà tant ozo ya na monde de musique chrétienne. Faut y baker, oye était pour que batu batala yo, mais yo sale lo comme boy pour nzambe. Parce que au travers yo batbakoko bika au travers musique ozo sala donc on nzambate katina yo koko biki sabatu et koko kangola batu koko apporter un plus na vie à mutu o azo yo ka son oyo zo yemba donc to ya kate pour que tous à la visible tous à la remarquable tous à ba produit remarquable non to ya na souci ya ko salela nzambe na souci ya ko mema ba âme et pas nzambe na souci ya ko mema ba message moko ya bien amité ma batu keto ya na ba sentiment to ya na ba exprimer encore la visibilité ce n'est pas bien to sangisa mokilité na makambo nzambe to ya ko salela nzambe ya solo to yeba o tozo sala pe nini o tozo na posa ya ko sala. Merci 2-3 personnes au cœur de Dieu. Déjà je salue ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Bita Tabita Mbala, je te salue, je t'aime bien, c'est ma maman. Donc, toi, et puis j'en profite de saluer mon grand frère que j'aime beaucoup, Jensi Mbala, et je salue aussi ma grande sœur chérie, Irène Mbala. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre belle analyse avec la sœur de Livrance. Donc, je crois que vous appréciez, vous sepeli. En tout cas, vous commentez. Place au bo moni erreur na maloba na biso bo limbisa et puis bo commenter wana toza juste wana pona ko faire démontrer na serrit nini o ezolobama na ba rimer parce que azana tenter tambola na États-Unis tambola na Congo tambola na Kinshasa partout. Nous tant que des journalistes nous sommes là pour faire des recherches sur les rumeurs qui se parlent à propos. Il y a relation à M. Manix Tipuki et depuis le M. Manix Tipuki n'a salué place aux alliés ceux qui libèrent la Nzambe en tout cas Nzambe a continué ko pambola bino a diriger bino a guider bino. Quant à moi je dis déjà au revoir à tous nos abonnés. Retrouvez-moi au prochain numéro sur la même chaîne avec le même présentateur qui est moi Francine Noble Molobeliaba Namboka. Au revoir.